Ya sika eye, ya kitoko eye, Glade Beauty, ayeli bino masolo, masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso, pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours, papa azala makasi, mama azala na baposa, sikoyo, na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa, ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na babouton, oza na batache, oza na batampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde, ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso, bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Ata soki basangani bakomi 3000 personnes, ata soki basangani bakomi 10 000 personnes, baokoka na bango Bellevie te. Bellevie aza ya Nzambe. Bellevie aza penza ya Nzambe. Nzambe ayebi ye, lola pe yebi ye. Bénédiction lelo oyo eza na kote ya Bellevie kandi Nzambe ayebaki bénédiction oyo, ayebaki jour, ayebaki pe mukolo. Donc mutu akoya kokobundisa penza Bellevie aza na ye te. Bakoya na banzela na bango ndenge bakolinga me bakotikala kosimba Bellevie te po Nzambe aza na ye. La famille koya kolala kolamuka kaka nde boyebi bato kobundisa Bellevie baza ebele bazosangana kaka. Nzambe ya lola pe atiaka mutu na poasa. Azotiaka bango pe na poasa bandeko na nga tolala tolamuki kaka boye na makambo ya sika, tolali tolamuki kaka boye na ya somo, tolali tolamuki kaka boye na ya koyinda, tolali tolamuki kaka boye na ya kobeba ebeba nango eyinda nango biso toza ta kuna te. L'essentiel tozalaka focaliser na musala na biso. Awa nene ya aye bandeko na nga, nene ya na tonton na biso national, tonton ya famille Libota, tonton Bakali, Prince Bakali, ye pe aza somo. Azotikela mutu espace te. Azotikela la famille mutu espace te, alobi to sila na bango. Baye baba comprendre ke eza na batu mosusu basakanaka na bango te. C'est tout à fait normal bandeko na ngai. Bellevie kandi aza mutu moko alobaka na ye te. Shikoyo koloba oyo Bellevie kandi alobaka te, batu mosusu bakomaki kozwa avantage, balinga sikoyo baloba biloba loba na bango, baya kokoselaka ye makambo. Men Nzambe na lola ka ndenge Nzambe alalaka te. Nzambe pe aye kotiaka batu o baye kolinga Bellevie, batu o pe bazalaka na monopole ya makasi, babangaka pe makambo te, bango penza balingaka koasime. Balobi awa mutu akobangisa mutu aza te. Bango pe de leur côté balobi te koyinda ebeba toza ta kuna te la famille. Dossier ezali nazotiela bino ba audio ya tonton Bakali, Prince Bakali makambo alobi pona Bellevie. Nzambe na lola nayoki nzoto malili te. Nayoki nzoto malili nga moko na vandi ana lobi tambola mokili omona makambo. Bonjour, bonsoir la famille, je suis sûre et certaine que vous allez bien. En tout cas de mon côté Nzambe azo batela tozala biso bien elongo na Nzambe. Na ebite bino kuna boza ndenge nini makambo nyonso ça va, makambo nyonso ezotambola bien, soki ezotambola bien vraiment. Pona bandeko na biso sika, soki okoti na chaîne na biso sika, en tout cas na osenga yo na ndenge ya bien s'abonner massivement, cliquez pe cloche na biso ya notification
wana cloche wana malamu nango ezalaka keno à chaque fois que une SNM officiel arobando yaka na ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Pour vous informer, c'est notre devoir. Bandeko nanga kande boyebi billetterie na biso lobi nde ezofungwama bandeko nyonso ozala oza na kin toza na besoin bato nyonso baparticiper. En tout cas lobi tozala kuna somo nga na osenga kaka na bandeko nyonso ya famille Libota tosilisa yango ka lobi ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon. En tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na ba bande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Omoni sila te bakangi photo ka 3 personnes na gare. Mimi pe comment ta sila, Mimi ka bongo. Na bongo la photo. Azam nani? Mukala na ye. Akoma mukala sila. Oui, depuis. Bon, yo kaka photo na bango neti yem ta zola ke visa boy nini yo. Pourtant visa soulé. Lobata. Moni calendrier bimite. Nzonga nde bela so beta osa tourner ok na ba États-Unis ba Canada. Calendrier bimaki. Calendrier bimaki ba Davina bazoya Davina de ati année aussi la Davina apo azoya aya ka moi tour kaka Bavanda appelle na Champs-Élysées. Davina fa na Champs-Élysées, Davina so aye Paris fa na na Champs-Élysées. Bakali depuis quand comme des fois voir le kuta penza. Omoni sila te bakangi photo ka 3 personnes na gare. Mimi pe comment ta sila, Mimi ka bongo. Na bongo la photo. Azam nani? Mukala na ye. Akoma mukala sila. Oui, depuis. Bon, yo kaka photo na bango neti yem ta zola ke visa boy nini yo. Pourtant visa soulé. Lobata. Moni calendrier bimite. Nzonga nde bela so beta osa tourner ok na ba États-Unis ba Canada. Calendrier bimaki. Calendrier bimaki ba Davina bazoya Davina de ati année aussi la Davina apo azoya aya ka moi tour kaka Bavanda appelle na Champs-Élysées. Davina fa na Champs-Élysées, Davina so aye Paris fa na na Champs-Élysées. Bakali depuis quand comme des fois voir le kuta penza.
inda ebeba biso toza kaka la famille bauti koyoka kuna tonton national bandeko na ngai eza ya koyinda biso bacomédien na biso nyonso ya famille libota bakokende na spectacle wana moto akotikala aza te bango nyonso mpenza ka nde boyebi Bellevie Bellevie aza mwasi moko très posé aza mwasi moko très calme moni dans la vie nga nalobaka toujours soki oza ya nzambe et surtout soki ozotika kimia mpenza ezwa ampleur nzambe mpe akotika yo te ezalaka toujours bongo en tout cas kimia mpenza ya Bellevie eye kosala ke nzambe de son côté aye kofongola be baporte nzambe de son côté aye kotia na nzela na ye mpenza producteur ya malonga nzambe mpenza de son côté aye kotala lobi mwana mwasi oyo amérite mpenza eloko ya malonga amérite mpenza eloko moko ya bien amérite mpenza eloko moko ya goût tikaka na tindela ye mwa producteur ya malamu qualité producteur moko ya qualité la famille basangana bazala 1000 basala 1300 bazala 5000 baya kobundisa ye bakotikala kolonga Bellevie te eza bongo na bacomédien ebele oyo bayaka kolobela Bellevie mabe ebele basunga Bellevie asunga bango ebele Bellevie asunga bango et surtout bato ebele bakomi komonela Bellevie motema mabe pourquoi parce que bango balingaka kaka na bafilme nyonso Bellevie abanda obengisaka bango mpo bayebi ke Belar eza maison production moko ya monene donc soki ojoue na Belar c'est comme si okoti mbala moko lola siko bango soki babengisi bango na Belar te bakomi koyina Bellevie à l'occasion de rien bakomi kosilikela Bellevie à l'occasion de rien tela bamosusu na age oyo eloba ta tonton bakali enene aza somo na age oyo ozala mukala ya moninga na yo ya mwasi ozala penza mukala ya moninga na yo mwasi nzambe na lola la famille napesa na une réponse de la gloire to mona bantu bosusu bazoloba na biso bic rouge yango ya basponsor yango boya obetela biso bic rouge ah oui bic rouge na biso ya basponsor baye na nzela na biso pourquoi parce que bamoni ke awa musala ezali basponsor bakendaka bipai nyonso te eza bongo baproducteur bakendaka mpe bipai nyonso te baproducteur bayaka kolanda bisika bamoni ke non awa musala ya malonga ezosalema awa penza bato bazotravaye nde bisika bomona baproducteur bayaka nde bisika bomona penza bato malonga bayaka bayebi ke awa bato bazosala awa bato baotravaye soki bato baotravaye te producteur aoya osala nini soki bato baotravaye te aoya osala nini aya kolekisa ta na ye aya kolekisa mbongo na ye parce que producteur ntango azoya ye azotia ya ye na retour mpe ayebaki ke ayebaka ke ye mpe akozwa na ye mpe ya ye ebele ezalaka bongo soki mosala eza te eza kuna kaka kobina na koseka kofingaka bato na ya kotutela bato babordire yango mosala producteur nini akoya bobongisa nde misala Bellevie kandi atikala kokende koluka producteur me baproducteur nde baye koluka Bellevie kandi atikala kokende koluka producteur te oboti yango na mitu na bino me baproducteur nde bayaki koluka Bellevie bango moko baye penza koluka Bellevie bino moko bomonaki awa bamaison na bamaison oyo babiro na babiro plutôt oyo babengisa Bellevie akienda penza babiro na babiro mpo na nini baproducteur bayaki koluka ye Bellevie atikala kokende koluka producteur ata moko te bango moko bazoya musala mama bikioma encre correcteur aye kokorige ye depuis kaka Belar production ebanda ya korijaka kaka ya korige eza musala na ye ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali
pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko